tona toli na kopesa bino. Est-ce que mobali ozobima na ye oyebi état d'âme na ye na ndenge monde baby ba semence nini oya kotika na nzoto na yo? Est-ce que un jour ekolukila problème te ekodetre vie na yo te un jour kokanga banoko bandoki? Parce que on a bi fille moko boye alingi mobali anzo anazaki na bakisi approcher kaka po amonaki o ezakati na ye po abénéficier zoango. Mobali approcher mwasi papa alingi ye kolinga lingi ye boye apesi mbongo bakomi kobima na ye nzokande atikile ka play ya pamba likwanze bimi abandi kokwania mbasu wana tibilo mbalo ya teki lokolo pota wana esila kate ateki ye lokolo boza ya kosepela alikamata papa kotela mwafi mwana mukie azo gérer mibali 5 alors on gérer mibali 5 wana pona ye azo so gérer bon 5 akepa oya pesi nzoto ake apesi nzoto efongwa le kwa kopo to melama ba benga gobelet efongwa mi et comme tam parce on so ba dimension ya nzoto ozwa nzoto mukuse ozwi ya mulayo ozwi ya munono ozwi solution pona esili OK koluka bakisa bokoko des fois que ne ko coucher na mbalo il faut baka ozwi ki sotier poso ko tiete boza ya kosepela alikamata ozomona mwasi mtamima malizo elobi te ke mobali soka bimi libanda yo pe mwasi obani ko se décider na façon na yo mobo ya mabe et ça boza ya kosepela alikamata tokomi na confusion tobongama vidéo Nzambe vidéo keba na vidéo bien aimé mikolo yokomi keba lisu likolo alisu yakate ye kuma ate kumi batata maba ndiku nyumba tuanda uluka pesa utala wadoruka pesa utala destin awa na Réveil Congo Télévision na Réveil Congo Télévision on a des émotions qui toko c'est télévisé chronique musicale chronique politique chronique chroniqueur ulanda ngwawa na tena biso Réveil Congo Télévision yawana za osenga bino yom tuzana français yom tuzana belgique yom tuzana portugais yom tuzana limandais yom tuzana suisse vous s'abonner massivement na Réveil Congo Télévision. Ngakutuko avant ça la petit besoin na ke s'abonner. Na seki lelo po YouTube ezalaki confiné et comme déconfiné na ya yemoko obeka ndembi atanya rubite YouTube makambo ya bien na TV ya YouTube ezali susu tena nde asale libiso chaîne biso ya kitoko boye Réveil Congo Télévision TV Réveil Congo Télévision TV na Narbiboy, ngamoko papa wako yeyo, les princes du rire, mwana les rois du rire na. Tous s'abonner kaka awa. Yom tuzana besoin ya kuseka, ya kulongola souci, s'abonner awa. S'abonner kaka na chaîne oyo na. Réveil Congo Télévision. Et ça na ba programme ya bien na. Burulanda ba magazine ya bien, ba théâtre ya bien, ba émission ya bien. Tuza usala kaka oyo sengi. Posa na bino na yauna sengi bino posa abonner massivement pour ne kurate eloko te na chaîne oyo ya kitoko na Réveil Congo Télévision ya obeka ndembi eloko muninga eleki ya yona elengi na boza ya kosepela alikamata Bible eloba mbula likolo couvre fenese to kimi na wapi yango to kimi na Réveil Congo Réveil Congo TV. Bonjour, chers amis de Réveil Congo, bonsoir, chers amis, chers téléspectateurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez en ce moment. C'est votre émission Couple, Mariage et Famille, grand programme du magazine d'éveil de conscience, des changements de mentalité, Réveil Congo Télévision. Donc, Lelo, nous avons 4 invités, c'est un grand plaisir, avec qui nous allons
partager, nous allons étudier, nous allons échanger sur un sujet très important, très capital pour na foyer nabiso, pour na couple nabiso. Comment rendre fou son partenaire, ou bien comment fidéliser son partenaire, ou bien l'amour de sa vie. Voilà, chers amis de Réveil Congo, je m'en vais saluer tout ce monde qui se trouve ici au devant de moi. Bonjour à tous. Bonjour. Avant de commencer, la ligne de comment quatre nabiso à son nabiso na losambo. Qui va le faire? Merci. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as accordé cette présence favorable. Cela a été classé, éternel Dieu, par toi que nous allons se présenter ici dans cette plateau pour parler de notre sujet qui est pour éduquer nos familles. Éternel Dieu, nous voulons assez que tu nous assistes de le début jusqu'à la fin. Nous n'oublions pas de te dire merci. Laisse assez que cette émission passe à l'amiable du début jusqu'à la fin. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Merci Kertis pour Maloba. Donc, tous les canons de la présentation pour que les téléspectateurs, les internautes, les nabiso, les Réveil Congo, les amoureux, les mariés, les sur ce plateau. On commence avec Madame Makoshi. Oui, comme maman Céline Wombi. Na pesi bino mbote mingi. Donc naza mwana ya président Caleb, naza na Sinak. Mbote na bino. Merci madame Céline Wombi. Suivant. Oui, bonjour aux téléspectateurs. Nga kombo na ngai papa Cédric Mboyobo. Nazali enseignant na collège Saint-Gilbert. Merci papa Cédric Boyobo. Oui, c'est bien prononcé. Bien prononcé. Bienvenue. Merci. Merci. Oui, moi c'est Mimi Makulosa Kapi, Nazali artiste. Il y a un groupe des amis fidèles. Merci madame Mimi Makulosa ou bien Malosa. Ah, c'est la même chose. Ok, ça va, merci. Bonjour, bonsoir, chers internautes. Moi je me réponds au nom de Kertis Matondo. Naza moko ya artiste et comédien ya groupe Sinak ya président Caleb Tukebana Kanza. Bienvenue. Merci beaucoup Kertis, les grands courageux, pour avoir répondu positivement à notre invitation. Naningi d'abord, je commence avec vous Kertis. Est-ce qu'il est possible de rendre votre partenaire ou bien son partenaire ou bien l'amour de sa vie fou? Fou dans le sens, il y a pour fidéliser pour que à qui mayoté. Donc, ça toujours naïf. Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est possible. Comment ça? Bon, en fait, il y a un grand débat, un grand sujet à discuter. Pourquoi je dis oui? Parce que Nayebi, en quelques minutes, tout Panza, où ils avaient dans 4 sujets. C'est pour cela que la réponse oui. Merci. C'est l'avis de Mimi? Mais oui. Parce que tous dans le monde où ils ont makambe belé, ils ont un problème de c'est oui. Makambe belé, bon, peut-être tout à l'heure vous allez encore décortiquer ça, oui. Professeur Cédric. Oui, nakolobeza possible parce que ceux qui bozoye bandenge nini bozo tambusa bolingo na bino na partenaire na yo ne okomona ke c'est possible. Pour rendre vraiment na ba niveau ana atika yo ata mukolo moko te botika oui mama Céline Wombi. Bon pour na kokolo baboye ezaka ka batumi balé soki bolingani bozolo baloba moko bozo tambola nzela moko de nyose kozala bien pour na bino mibale. Merci beaucoup. Nava toujours epano Mimi. Soki trobi comment rendre fou son partenaire? Est-ce que Zapina Bassi nous soutient bien nous va ça la kamakambu pour que ma partenaire bon qui m'a bango c'est-à-dire alors ça on était expert quoi mais na façon de hausser la makambu le mobile c'est peut-être à Kenya. Mais oui et ça n'a pas c'est ça makambali akima bango d'abord on a mariage et ça obéissance ce qui moi ça obéir mobile na tumbalo sana akokima dans local besoin ngwana ozomona. Moi s'il faut auto sa mobile na yo avant mobile alinga yo. Osoma moi s'il faut landa oyo mobile azoloba na yo.
eza te ke yo ozosala makambo lokola mobali akomi mwasi yo mwasi okomi mobali. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc basi ebele baoperdre ba mariage na bango mpona kozanga kotosa mibali na bango. Ouais, na loba lelo eza parmi ba dossiers graves que je passe dans ma foyer. De part et d'autre, il va les moussoufou pe, bazo ça ensemble que ba partenaire na bango donc moi si na épée abima na ye. Abandonner le mariage. Moi je m'a appelé ka pour la mibali. Moi maman le bino na bashi, nga bena le ba pour la biso moko mibali. Biso pe to sala ke moi Shakimi. Hakimi Ope. Peut-être tant d'officiels fiançailles, j'étais autre. Et tant que dans mariage, tout comme Nanda, ça a changé. Vous voyez, la femme, peut-être un moussou à supporter qu'à jeter, veut dire, au bétable, le mot est bon. Torture déjà, ils allaient appeler ma bête. Parce que moi, ça c'est esclavité. Donc tu verras que mon bal moussou à l'ingaka. Dialogue les atténuants à moi aussi. Dialogue dans le sens que il revient du boulot. S'il faut manger allié, à compte de là. Donc, ce qui peut moi, c'est de me poser ma question. Peut-être dans le canal de banda et Fouki Nanzoto. Et ce que ça m'a à plusieurs reprises. Et que moi, si à ça, il y a John Moroboy ou à Péta Kaïté, à ça, la femme va faire comment? Ako yi bambongo na yo, ce que c'est un kertis. Et fois yi bambongo na kertis, après ça, il y a John. Et puis à la longue, au monde, comment on a John? Parce qu'il y a John comme Nambo. Bon, bah, je suis un artiste. En fait, il y a John. C'est un divorce. Ça va qu'il en tout le temps, on me l'a dit. Tu verras qu'on va encore à bas là. Donc, il a possible partenaire à qui ça peut être partenaire. On a brutalité mobile, même sur on a touché qu'à la brutalité. Donc, tellement c'est belé. Il n'a pas de cas, il n'a pas de cas d'abord avec les mecs. Il a touché donc déjà la brutalité tue. Sur le mariage. Parce que ça fait partie de la maman qui a respect. Oui. Donc, les gens réciproques, ceux qui ont ça la bonne déjà, la femme peut aussi quitter. C'est tout à fait normal. Dans ça, pour ça, point de vue, il y a Madame Wombi. Oui, papa, pour la kolo baboye, dernier papa qui est artiste à lobby, mibali peut vous ma bé ma casse. Moi ma bé ma casse. Te bino nyonso to longola te mibali boza ma bé ma casse. Pour nani na mibali baza ma bé ma casse. Boko balana boko minda kumoko. Moi si azo salela yo nyonso. Atiaka mai na douche. Na table si abongisa ki nyonso. Kuta ozo tanta mususu akolesa yo avaya lia katina no fufu alesi yo. Nyonso na chambre azo bongisa. Mais malgré so sala nyonso wana lukuta na kati ya motema. De ozo tambusa bolingono na lukuta. Na libanda oza na moto mususu. Mwasi na yako découvrir que na libanda ozalaka na mwasi mususu ozo vivre na ye. Na bolingo wala kisako na kati ya ndako miyo trahir libanda. Papa la minute wana ba ke bolingo wana atezaki na 100% et kita na 25. Moni place bitumbe so bana ndako bino pe mbali boza mabe makasi. Na biso boza mabe bino boza mabe. Alors les pardons ça non. Bon, pardon utaka na kaka na pardon na munoko kaka boité. Pardon et utaka na kati ya motema. Tango reconnaître mabe na yo, c'est que le bike na tiki. Parce que basi ya libanda, ba ka pona ko décrire ba foyer bato. Soka moni ke non couple wana bazalaka bien. Moi sona lataka bien. Mobali wana asoki parla moi ce n'est bien. Papa na tonto komi ba masokola ba bimi. Akoluka moyen nyosa ke ba sokola. Ba masokola ba bimi. Ake pa masokola sokolié. Apesi parfum apesi poudre. Azelika papa na afongola kaka portail na bimi na mutuka. Ya ke telema boso. Bonjour tonton. Kaka bonjour na kopesa ye. Mubala batumte me bete raté et beti. Yaka bapesi rendez-vous. Soit numéro de téléphone. Si ko soko tombe na mwasi ya bongo, yeba ke trouble continue na foyer. Yango zo mona na kata ba couple na biso
totia nzambe liboso po to réussir na ba mipepo ezoleka po monde eza su ndenge ezalaki te des problèmes eza wana mais mama Cécile nga lengi na kota na point mo boye bon nayebi te na lobela yango mwa mingi mwasi na mobali moto amema malédiction ya ndako namona eza mwasi parce que mobali nde aza amema malédiction ta mokoma te mobali amema malédiction mobali akobima na ye keke soit même na 10 femmes jamais oya malédiction ya ndako ozomona mwasi moto amema malédiction elobi te ke mobali soki abimi libanda yo mpe mwasi obandi kose décider na façon na yo moko ya mabe eza bien ndeko nanga ndenge olobi mwasi amemaka malédiction na ndako eza bien na ndenge nini toza na chambre ndenge obandi komemela ngai na libanda ntango tokomi no ndako moko ozomemela nga subongo te posa na nga esila te nde ozosukisa nga na ebande na nzela nde ozokomisa nga na baponga na bande kokoma te siko naotala mobali na nga komika no o papa non chéri libisanga nazokipe na mosala koya retard na lembi nde obandi okomisa nga ta mosusu na ba 50% okomisa nga te ta mosusu oza na mwana mosala ya mobali mobali ake mosala na nsima na yo place bike mwasi abimaka malédiction na ndako na absence de comment faire toke coucher obimi na mwana mosala na yo obimi na ye ozomona place mwasi abimaka malédiction na ndako aporte ya ndako efungwami. Pardon, mais malgré ça, professeur, pour Mimi, ce n'est pas Mimi pour encourager, mais vous avez un point de vue à le prof Cédric. Bon, azo encourager mibali basala buzo bate, mais makambo azo loba eza na logique. Même Bible et lobi ango baobi, la femme doit être soumise. Et mobali nata na ye, il faut ala kisabolingo et pas mwasi na ye. C'est quoi ça ala kisité? OK. Ce qui mobali azo la kisabolingo te, mwasi étant que basi babalo ozana ndako, ozana ba pareil, ozana ba nini exposer les camps, bako traiter mobali ta ko comprendre que oyo nazo sa les ali malamu te, ako revenir na raison. Akoyeba ke non mwasi nanga na honorae na bala na ba famille na bango. Il faut nazo akatan ya kosolola nae ya kozonga ka avant na ndako mais yango te ko pousser yo po mobali nanga azonga retard nga pe na kena landa boina sala boy non eza normal te mais c'est oyebi ke ba parle ezo kabwana miki o eza la alliance soko landi yango presque ba parle ezo kabwana tout il est condamné peut avoir formé comme puis que ce que expliquer biso moi Céline comment ça nga na tuna nde pour bi babala mingi souvent ba alliance baki dernièrement l'émission zaki nango bien que to diffuser yango te donc souvent ba même bazo tricher bazane ba o bazana ba alliance tout comme bazo tricher ils ont souvent ba bazana ba alliance. Oui papa ba divorce c'est ça toi na ba bazana ba alliance on a ni la kolo ba bongo papa bolingani neti nécessité kaza awa asepe na maseli na lobika rapo naza mukolo. OK. Nécessité kasepe na ngai abi connaît maseli naza bien boyé aza moisson na sepe na ye la fona bala kama maseli tam surtout ko ça la nécessité que une année mais c'est là la bobi caractère na ngai bobi isale na ngai mais c'est dit que ça abobi ayi to balani to komida bon d'accord et fait que tu m'as dit qu'on vanda to badi ko mesana mais c'est très bon bisa bisa le ngai ngape moi si ta bado bisa bisa le ngai sikoyo bisa la mais c'est Cédric tam suma ko sipota ko susute mais c'est Cédric parce que sipoter yangate donc ezo balana te siko to komi lokola pour kuna nia na kati na ndako. Cédric, votre point de vue. Bon, oyo azoloba ezali na nzela, oyo azoloba wana. Omoni l'état batu, oyo auti na famille oyo, oyo auti na famille oyo boye, bokome esika moko mikakatano ezanga kate. Ekozala kaka. Mais yango te ekolongola yo mwasi na oya yo oyo eza fondé, eza biblique. Oyo ezanga nazaka na poe wana parce que eza biblique. Oyo ezoloba mwasi il faut zala soumise et pas ya mobali na yo. Quel que soit les cas,
ekotinda ote osala po mobali nanga azabwe non lukata ovandisa mobali parce que des fois biso mibali to ba défaut ebele ozo miyeba te ta ozo sala ozo kanisa non nazo bima danger ndenge nazo sala boye mais soko oza na mwasi o aza compréhensif akubanda robingo papa omoni osala kaboye o osala kaboye eza malamu te esepelisa nga te nga naza mwasi na yo obalanga onoranga makambo ezo sala ezo sepelisa nga te étant que oza être humain okozonga o comprendre que o mwasi na nga azoloba eza vraiment fondé oko comprendre ye okotika ba bizaleli wana mais yango te nazolinga ndenge mama Céline azoloba et pousser mwasi asala boye non. Non, mais moi, monsieur. Bon, monsieur journaliste, merci. Je vais soulever ce point, Maman Céline. Maman Céline, on peut faire un exemple facile. On dit que Mouba a sala mabelandaku, si na mama moko linga mwana musala. Si ko Mouba a sala mabe, entre yo, Mouba sera écouté na moi musala sani. Akobenga la yo. Mais yo sera écouté Mouba no na mwasi, ba mo kufa. Donc Moubali azane na tort. Bon en fait, ngai pe ngai vivona loba pe na maman Mimi. OK. Tant maman Mimi au lobby que Moubali azana na tort te, c'est on est comme mabe. Et comme mabe parce que ngana fona sala mabe parce que on est ensemble mabe dans la tort. Ndebe baloba les Français disent que non les chefs n'a jamais eu tort. Eh wana za babilo ko mo boye loba marango. Donc na mariage le mariage, nous sommes en mariage, il faut la réciproque. C'est obligatoire. Nous la Bible. La Bible. Les gens peuvent lire la Bible, mais ma cambou, hors la Bible. Hors la Bible, c'est ça. Soumission, c'est la Bible qui nous a recommandé. La Bible nous a recommandé cette soumission. Et il a recommandé aussi à l'homme d'aimer vraiment sa femme. Pourquoi tricher? Parce que Kimouyibi, la casa dit la tue aussi le mariage. Et ça peut avoir raison, Moussoussou. Hypocrisie. Oh, et ça, la carte, voilà. Et ça ne peut que tricher quand on touche au don. Pour éviter ce là. Pour n'a pas que tricher plutôt, excusez, si ma femme ne me satisfait pas. Na moni est bien, na bala qui est bien, dans le mariage, zala qui est bien, mais a commis awa, commis ma belle. Mais na so bi boité, nengi ni ka a chiko commis bon. Na simi mutu, na commis ko meka okelia ba voisin. Les mamans c'est na lobby, moni ki ake ko mana mwana musala parce que ça arrive. La chair est faible. La chair aussi doit être nourrie spirituellement, physiquement. On a la Bible pour te lobby. On a une Bible de mon côté, mais la Bible aussi nous dit ça. La chair doit être nourrie physiquement et ainsi que spirituellement. Merci Kertis. Et toi attaqué parce qu'on a attaqué déjà la fin. Toi qui n'as vu le sujet, que faire pour rendre son partenaire fou? Donc, tu creuser maman Bissikana et bon autochité. Donc, l'invité, je commence avec qui? Maman Céline. Si ça la nini pour qu'il soit pas qui m'a montré mandako. Parce qu'il y a des femmes, des filles, des fiancés avant le mariage. Alors qu'il ne sont pas côté là, pouf, a changé complètement. Merci papa journaliste. Ba maman nangai, ba leki nangai, ba ya nangai. Lelo fallait à moi si ezalanda kwa libala. Donc soko lengi ndaku na yo ezala na kimia yo mwasi obima libanda te mobali pe abima te dialogue est très nécessaire na kati ya libala ndeka to loba awa soki ke problème ezana ndaku bovanda kana lupangu bato ebele ezana problème na ndaku benga mbani na kata chambre vandisa ye oya chambre ebimaka na salon te oya salon ebimaka na veranda te esukaka na kati ya ndako alors makambo ya ndako jamais kobima libanda komo kotia mobali no à l'aise bato balobaki a couple wana mpenza te yaka ngai bakomi koya mpa na bino mpo na ngai na koloba na bino boye eyebi ke aire no mobali no ayaka mobali asala besoin okuta mwasi na ye na ndako auti mosala aya kokuta o na ndako
kolia na ye yo mokolamba ba misusu bazalaka mobala ye ya vandine na kit azwi appareil be Facebook WhatsApp azobenga bonne ou bien petite sœur na ye kende ko servir nani mobile na ngai mama ozo kabalibala ake ko servir ya zwi zakalara teliye mobile na komi tia biloko na table bolia ensemble na mobile na yo mobile sisi kolia kote na douche ozo zela zo soko les gens mabete parce que mibali bakola bazaka toujours ba bébé ozo zela e so po konika e eza mabete eza bolingo osokoli bosokoli ensemble bino mibale esili bobimi ok kokisa ba besoin na ye de temps kokisa ba besoin na ye o remarquer que mobali danga aza na point o ya lingela ke koki alali tongo etani abimi mama nanga ata kutela bala baso babenga mitia mitu bakata o lelo bakoma lokwa ko détruire ba foyer batu aotala ete po ba bakoma lota ba jipa mikuse po lokwa ka trouble la foyer akotala ete ata denzi ata ke so simate on so ba ko baka ba kisi parce que simeya sima wana akotala ngote ako raisonner na swaka ya bien na tiki na ndako nanga na kuluka jemena na détruire foyer nanga oko remarquer mbali na yo ata bini musale sili aokende gauche te droite te mbala moko na ndako parce que mwasi nanga tia kanga à l'aise des camarades na yo aza mobali na yo nzambe na yo mobali na yo zwa mobali na yo kozwa eva mobali te zwa papa o aboti yo zwa bébé oyo o melisa ozo melisa donc encadrer bien de ce que que mobali no kimia wana oko remarquer diable pour kota na kata couple ya bino eza moi passe donc pona nga les hommes ba no lokola bébé zoye lokola papa botio après ce que ça te son bala bengi so comme bande comme José non papa de l'émission bal nous voir non il n'est pas là il n'est pas là couple non ça doit ça va ya vina bon de voilà te ma vie dans le papa allô maman bato pa nzambe tosepelaka na bolingo ya bato oyo ndekolanga so osalika bongo esili de nzambe kaza kati na bino deki mobali mwasi ya liboso nzambe setu mais maman Céline et après na basi mususu bazana film mususu de nemana zaika wana baza système mingi kopaka baka biloko déjà babeba na bango mais kopaka baka biloko pour que ombala mona za aza vraiment mbamba pour que ombali asa crochet na papa journaliste et biko soki na oseka na yo kila mboka na biso mawa na bana babotami lelo omoni biso tanto kolaki biso apparent na biso ando loba soko tuti pantalon mobile bana nyonso bawalela la pantalon bakoti na robe na oh nazo comprendre te que maman zoloba nini ah bon de ozobanga mobile so aleki jip na pantalon ba tout à parce que so motutali ka bana so baza kuna bakoti na jip na komi grande fille mais na yebi eloko te ozomona alors mobile abalinga naza mobimba abalinga deyini mtango lakisanga makamba vi mais mwana lelo aleki yo mama mukolo biso bana service tokola kibeba na mubutu lelo bana lelo génération lelo mawa papa kotola moi fi mwana mukie azo gérer mibali 5 alors on gérer mibali 5 wana pona ye azomona so gérer bon 5 akepa oya pesi nzoto ake apesi nzoto efongwa le kwa kopo to melama ba benga gobelet efongwa mi et comme il t'a passé au soir dimension ni nzoto ozwa nzoto mukuse ozwi ya mulayo ozwi ya munono ozwi solution pour no esili OK ko luka bakisa bokoko des fois que ne ko coucher na mbalo il faut baka ozwi ki sotier poso ko tiete mobalo na ko yoko biete pona nzoto neza ya kufongwama conséquence nini à la longue yango zo mona ata lelo age poussa nta ko bala okomi na kata ndako libala mobali na yo akomomona ogwa mabe parce que o mesana ki nzoto na yo na bibaka baka pona kata ndako libala za na tante pona mitu mbala biki na mitu na za la besoin na yo est-ce que yo ko bimo ke ko somba ki siko baka non
abomoni place ba trouble peso bantana ba foyer mais ce que bana wana bazo détruire ba vie na bango papa bazo détruire ba vie na bango banzoto biso basi tozalaka soto boti papa banzoto zonga mais tant que so bimana mibali nyonso wana tolina kopesa bino est-ce que mobali ozobima na ye oyebi état d'âme na ye na ndenge monde baby ba semence nini oya kotika na nzoto na yo est-ce que un jour ekolukila problème te ekodétruire vie na yo te un jour kokanga banoko bandoki parce que na bi fille moko boye alingi mobali wanzo anazaki na bakisi approcher kaka po amonaki o ezakati na ye po abénéficier zwa yango mobali approcher mwasi papa alingi ye kolinga lingi ye boye apesi mbongo bakomi kobima na ye nzokande atikile ka ple ya pamba likwanze bimi abandi kokwania mbasu wana tiyelo mbalo ateki lokolo pota wana esila kate ateki ye lokolo mobalo la kenda na ye nani sikwa za na pasi soki akotikilo pota lokolo te ateki matrice na yo okomuka bala kobota quand on peut déjà na compte déjà oui kobota ezaki na matrice matrice oui ateki matrice po aboko kosimba na kata libota na ye bakomotise bano ya mike pasi ya bano yo bazotambola bitu likolo alors papa neti mutolokola ngabu na jamais nakolinga biso bana mwana nga mwana na ngai auti musala ya koti 16h akoti aobima te papa nga nazwaka chance na balaka mwana muke mais comme si nayebaki makambo ya bolingo te mobala anyokolaki ngai na place alakisanga mais anyokolaki ngai mpo nayebi eloko te suka toyei kosuka na divorce oh là là toyekosuka na divorce mobali mpe shok wana saini aye kopesa mpo na nini nayebaki eloko tazwi mpe ta ya kote yanga te na bandi kokomprendre makambo agc ekoli na retard pour na kolaki vierge alors soki oganye olobi ke bana kopesa mibali nzoto opesi okoganye nini yo ozoperdre bango baobénéficie na corps na yo bota mwasi eza lokola frère oyo baobwakela mai soki baobwakela ngo mai te ekawukaka naza na kitoko nosela kitoko nanga mama losite ezali yebaki na minute wana nzamba kobandone yo nzamba kopesa mukongo po balobaka ekobo na exode 21:17 bapekisi ekobo eza lisumuko oyo ezodétruire nzoto na yo mobimba ekobo eboma nzoto na yo mobimba ekobo ebisa mpe makala misala meme ekobo kaka otombe na mwasa mabe mosala ekufi otombe na mobala mabe kaka na nzela ekobo baavancement na mosala eza lisusu te trouble ekoti na ndako susu otombe na mobali oyo aza na misala ya mabe yebake atiki basemence nini ya kotikila de papa ekobo ezobebisa mokili ekobo ezoboma mboka kaka na ekobo bato ya basiance baobénéficie na mibali baobénéficie na biso basi donc tose protéger totia nzambe liboso. Merci beaucoup, Madame Céline Wombi. Donc, je continue avec. Elle s'appelle Céline Wombi. Donc, c'est comme si vous avez au théâtre, vous avez artiste, vous avez artiste, vous avez la poli. Donc, vous répondez à vous mater. Je continue là, la professeur Cédric. Tu vois que tout ça, c'est qu'on est mis. Donc, pour fidéliser vraiment, on va la vie sur le mois sinanga. Mais nous, peut toucher pour la célibataire. Hein? Donc, nous, pour la célibataire, oui. Ok, merci. Pour fidéliser bolingo na couple ndenge ka olobi toko simba beaucoup plus na ba célibataire parce que eza na ba jeune fille na ba jeune garçon ebele surtout bande kona biso basi ozoyo ka jeune fille moka za na 5 garçons azoloba o kuna moshina oyo nde papa mutako balanga oyo kuna ya pesa mbonga manzaka oyo apesa mbonga mesh yenda somba telefone eza malamu te ozomona ndeko mwasi azosala boye azoyeba te age na ye age nini abotama na mbula nini akomi na mbula nini age ezokende okufa na mbula nini ozo se concentrer te na mutu moko oyo lobi akoki kozwa na mariage parce que amona ke non mwana mwasi oyo banda na de gauche à droite na yebelaka ete
azala neka boye yende il faut na s'engager na ye. Donc bande kona biso ya basi il faut bo bongisa etamboleli na bino kolanda loyenge te ono po kabelo wana sikebimi ba oteka boye mobali nanga ana impossibilité pour le moment ya kosomba il faut na ke linga tonto o kuna yenda opesanga malgré onde na considérer ke mingi eza malamu te soko za na mutu na omoko luka bo construire bolingo na bino malamu bo opesa e conseil bo reni ba idée bo sala nine koki ko bo luka nine koki ko sala po bokoma na niveau ya procédure ya libala et puis kobongisa futur ya libala na bino. Et les hommes aussi papa. Pona bande ezaka basité. Baninga nanga bande konanga mibali pe ba problème ezali ebele. Okomona mwana mobali ozana fille ya batu a confia ko makasi apesa ko confiance ayebi ke non mobali nanga pour le moment aza vraiment na musala moko ya malunga te. Oyo nyonso ozwaka ozwa 10 000 francs 5 000 3 000 opesa ke acceptaka aboyaka te ayebi ke mobali nanga na otalele lobi nzamba opambola ye akokoma na ba moye akobala ngai mais yo oliotika na wana lobi non ye na lembi trop mikolo nazana e trop il faut natika ye nano nakende pa fi wana ye na linga ke makasi il faut na sala tout kaka na leka biso ba jeune garçon baloba na leka ka fi yo OK pa wana koto zo kende kuna mwana mwasi wana oyebi pete ndenge mama Selina alobaki ba semanso azana nzoto na ye oyebi te azobima na ba papa moko boye mikolo bazana misala mabe batia ba malédiction ba nini na nzoto na ye yo jeune garçon ozwa oluka vi na yo OK kotombe na fille ya boye nyonso banda ko préparer ça nini et baby par terre donc eza malamu te il faut soki ozade na mutu na yo moko se concentrer na ye boti anzame na kati bo prier nzamba ko pambola bino ti bokoma na procédure ya libala. Merci beaucoup madame Emi Malosa téléspectateurs ya avec Congo bazolanda ba amoureux même dans niveau ba foyer il y a des mariés qui vous suivent. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Bon pour ngai na koki koloba boye ya liboso to tsaka nzambe na liboso ya mibale ezake mwasi il faut linga kota mobile na yo mobile pa linga côté ya mwasi na ye parce que ba belle famille parce que tout le monde a un mot bala et bebaka à partir de moi ça linga ba belle famille te mobile peut ça bani ko remarquer ngo au moins peut couple ça à moi des autres les lobi ba fille aller to ba maman aller to fonga ma biso miso ezate ke mobile no kene musala mobile no na ko ya kutu na musu banda tongo kuna procès na mina oti nano procès te nano po soko na yo te papa maman c'est les alate papa ezalaka ezalaka papa de alamukini na tongo atiki porte ndaku na ye akene pa muninga tsena ye kita bandi ne ko solula abosani ke no mobile ko ya fo alia makamnyo so sundoli ndaku tanga mbala zo ya azo sutura ozomona papa donc basi tozala propre na banzoto na biso moi ça malunga fo sa musala fo sokola obani musala na yo tiozo yamba bapana yo za propre papa uti musala ye amoni ata tu na baby amoni pina loka mukuse pa bilo mukuse bakalotel ngo muslibanda yo sikozo latela ngo pena kata ndaku na yo zuba botela ba obenga ba bote wana otia ngo penza ba kraya wana papa zo kaka malette memi baby chérie à moi benga papa la ba kombo nyoso ndinga benga mbala ata set kombo mobala so ne benga ba set kombo mata $100 na ozwa ozo mona donc to changer ba makambu to tala la ba Facebook makambu to zo mona ba makambu to changer to za lokwa nde to zala kité la tambala ke di banane ma Selina lobby azo ngoka na ndako o ngana ngalo baka ya ngwa. Merci to clôturer na cactus madame bon ngala linga kina na ba cher internet ba la na biso partout eza na lobi la pe biso pe mibali et puis ngai na éducateur de la masse ngai pona ngana mona constant na sala ce sont des hommes qui n'ont pas l'argent mais bazaka plus aimé mobali wa sana mbongo te moi ça olinga ye olinga pena makasi olinga pa pese bolingo mais tellement moi ça lingi lui n'a pas l'argent moi si akoma pe koluka susu a créé ma petite chérie azala pe ba misusu pembeni po ba soutenaka ye mwasi ne loko olata na kolia na ba téléphone na ba kabelo mais ça na mutuna linga alors
place mabe ya kaspe parce que tant on linginga quartier je veux pas d'argent OK je papa Aubin qui a l'argent autant papa Aubin OK je papa André qui a aussi l'argent OK parce que balabaranine à forger qu'on devait forger on n'est pas tant on va déjà qu'on meka wa on remonte on doit payer ali tikali on va dire qu'on meka mais on doit quartier na yo OK beba oye pour bébé si quartier ça arrive on continue malade au lieu de transmettre à Curtis Soki azala moshi moko lui il n'a pas l'argent mais azala moshi moko aida kaende OK na kuno ya ko pesa Curtis maintenant te confie alors billet wana moshi na Curtis il peut le jour na ndenge na yeso ki azaka na moko boya linga rapé kuna ayebi ke so ba pesa 3000 na moko pesa pe o abandi pe ko keni parce que ndeba lobaka ma benes to sala ifuta manase soko yibi ko yiba ngana mona ngo c'est là ça se fait c'est réel tant yo fongola kinzela au mona pe nzambe lokwa azakagiste on sait le côté nzambe pas otina ka yi ona yiba yo pour comprendre que toi c'est toi qui avait commencé conseil ngana on peut c'est ça que biso ba non to balite biso mi bande to ba basto et puis ça bichote et action OK nous meka les femmes baza bato meka te ngala la banga basi ma be makasi je suis l'artiste cinéaste comédien la banga ka ba fille te bala basi pourquoi parce que na mona ngaka ko sala kiss na nzoto moi je me suis dit c'est quoi ça te même souvent quand ça ngelo simba kiss te mais ngala mona ngaka ko sala biso kiss na nzoto moi comment ça atini biso que je pas mwana moshi Ah bon? Pour passer la biso kiss wa to beta bal to bi en fait Donc, OK aussi. soto ya moshi ça va bon et donc on a landé